banzambe ebele et puis le sous fumu wamba yango po ni na kata na page 39 na 40 on la kisi biso na croquis botala avant mutu mwindo avant mondele aya relation ya mutu mwindo na nzambe ne zaki normal ba plus biso pe zaki normal metanga koti relation ekomi ekufi sikoyo o soutenir que fumu wamba oyo bakona ndeko ko sambe ezali nzambe mokeli nyonso te me ezali nde angelo nde sabi que ce qui papa ko sazo finga ne bakoko futa bakoko babeka kenza bazamoko o mekana ko limbola place wa matondo mingi ndeko na ngai eza motuna moko eza na tina malamu penza omoni tango batu bazoloba nzambe créateur c'est moko na ko limbola malamu boye na foi chrétienne batu bayebi kaka tata moko boye ya mandefu avanda na kiti boye na mwana na ye na droite na Saint Esprit soki pe bongo na gauche foi wana batu tikala na bango mais tozwa nano meme mayele o nzambe apesi biso tomeka nano kokolisa yango soki nzambe azalaki na monothéisme na likolo ya nyonso na ebandeli ya nyonso pe atikali bongo est-ce qu'akoki kozala un dieu jaloux na bandi lelo soki bana na yo na kati ya ndako bazwi ekeko moko baza kokaresa yango papa na biso tango ozoleka otali papa na biso na bandi okoseka te okoyebisa bango mais papa na bino ekomi ekeko wana bon ça va oleki na yo mwasi na yo aye abandi kokarese ekeko wana ekeko mais soki ovandi na kimokolo na yo otali olobi mais mokolo moko to akende kosenga mbongo epa ekeko wana pe ekeko wana ekopesa eto ekeko wana ekolatisa ye na bandi ekoswa yo te mais kokoma kaka koswa yo soki ekeko wana ebandi koreproduire makambo oyo ekokimisa mwasi no na bana no epa na yo po base confie na ekeko wana. Alors ndenge nini nzambe oyo azali l'unique akoki kozala un dieu jaloux oyebi ndeko nanga awa tozana na polémique ya ba foi ya mutu na mutu te mais tomeka kosalisa makanisi na biso Yahweh alobi na bana Israël tango azobimisa bango na Egypte okoki kozala na nzambe mosusu te kaka ngai Yahweh nzambe na yo na bimisaka yo na bowumbu na Egypte mais kaka ngai na bimisaka yo na Egypte okozala na nzambe mosusu te sikoyo be Egyptien asa nzambe na bango te donc eloko batu bazobosana ezala kaka nini bakoko bayebaki monothéisme na animisme. Monothéisme na animisme lingi kolobani. Il y a un père créateur de toutes choses au-dessus. Mais chaque race, parce que akaboli biso na ba race, il faut une représentation auprès ya Nzambe. Yango wana le dieu racial. Ba dieu racial wana, donc chaque race azali na représentant na ye auprès ya Nzambe. Donc tokoki toloba ke système o ezana bonzambe ezali système moko polygamique. Afrique azana Nzambe na ye, donc peuple noir azana Nzambe na ye. Peuple européen, donc peuple bon toloba blanc azana Nzambe na ye. Basiatique bazana Nzambe na bango. Pe na Moyen-Orient baza pe na Nzambe na bango. Sikoyo Nzambe wana aza lokola mama na kati ya ndako. Tata atie biloko nyonso na kati ya ndako pona bino. Soki otiki ndako na bino ke na ndako baninga. Oui, baza bandeko na yo, ba cousin germain na yo wana. Boza na tata moko, mais yo ko dépendre na se ya bandeko na yo parce que biloko yo ko salela soki ko late lamba. Eza ilamba bandeko na yo. Soki ko tala télévision bandeko na yo parce que tata na bino aza obligé achela bino bato na biloko na bango na bandako na bango. Ba mama wana kaka bato bakoki koloba ke okoki jamais kosambela Nzambe bapaya. Omoni soki toke nanu tokenda ta muke na Bible tokomona esika moko balobi na bana Israël soki ata prophète moko ayekolakisa bino Nzambe moko o bakoko na bino bayebaki te azo mériter mabanga. Même kuta sali miracle pona nini balobaki bongo parce que bayebaki ke nani akoki kozala un dieu étranger kaka ba dieu secondaire wana. Omoni batu bakoli mingi na monothéisme ya kolobake
le père créateur ye wana o batu bazobenga na balangue nyonso ke ye wana kaka ala, ye wana kaka Yahweh, ye wana kaka Izwara, ye wana kaka boye te. Omoni biso par exemple pa na biso na Afrique tango tolobi Mfumuwamba. Mfumuwamba wana biso pona biso bayindo ye wana azali likolo ya besprit nyonso ya mike 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 mike. Siko tozobenga ye na ndenge nini? Tobengi plus na baqualificatif ke na kombo na ye. Tango tolobi mvidi mukulu, donc tolobi te ke kombo ne za mvidi mukulu, mais to qualifier ye esprit supérieur. Tango tolobi mpungu, tolobi le tout puissant. Tango tolobi wangi longa, veut dire oya kokela na nyonso. Donc toza kokumisa ye bongo. Oyebi ndeko na ngai mwana muke bapesaka ye mingi miliki par rapport ya kwanga, mais tika na lobela kaka nzambe wana, nzambe esprit primaire ye mutakeli mokili mobimba sur base nanu ya eloko nini, parce que azalaki na eloko te oyo akoki kokela nango. Mais po alobake eloko boye ezala, par exemple nzete ezala, mais faut ezala na eloko moko abandelaki po asala nango nzete. Donc Dieu ye moko, le père créateur wana, il était à la fois esprit, à la fois matière. Ozomona sikoyo. Alors tango asali subdivision ya matière, matière mosusu ke komi mabele, matière mosusu komi nzete, matière mosusu komi mutu, matière. Donc c'est son esprit kaka oyo peut se subdiviser pour na ebota ba esprit humain, esprit végétal, esprit animal, esprit bongo. C'est ça, toza ko vivre la loi de la complémentarité entre les humains, les animaux, poissons, volailles, tina banzete na végétation. Parce que biso nous toza ko provenir na ebandeli wana. Siko awa tolingi to la kisabatu le respect de la subdivision wana. To respecter subdivision wana pour que biso na Afrique to bénéficier force ya nzambe oyo eye wapi na Afrique. Eza lokola soleil moko, mais éclat ya soleil wana se kabwani. Soki na banglais babengi sun. Biso soko lobi moi. Anglais we biso ke moi eza sun te. Omoni? Biso pe soko bisi bakoko bayindo ke moi eza sun na ko yebisa yo non. Omoni? Donc elingo lobaka ke soko lobi kaka moi reflet ya moi eza différent na reflet ya sun. Parce que moi alingi pourquoi yebisa ki biso teke nga kombo na nga sun, malobi na biso ke nga kombo na nga moi. Parce que éclat oya kopesa pa na biso ekopesa biso moi, mais ekopesa biso sun te, ekopesa biso soleil te, ekopesa biso zomona. Alors esprit moi yango ko ya epai na biso, mais pas esprit sun. Alors banzete na biso nyonso ndimaka esprit moi. Nzambe ya bakoko. Oui, tokozala na nzambe ya Kenaton moko, mais to reconnaître que tokobengela ye plus na minoko na biso. Ndenge alakiselaki biso. Parce que le plus profond ya connaissance ezali ye. Mais oya transmettre pas ya mutu, yango na mutu esengeli a respecter. Po soki ayebisi nga alobi ke nabengaka yo ndeko na nga. Menga soki nalobi ke monguna na nga. Omoni mbala moko ekomi contraire. Mais soki nabengi yo ndeko na nga ye asali nini? Asepeli. Lokola ye alobaki na bakoko na biso bobengaka ngai boye 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 boye. Eza lokola tanto kokutana tolobi tosolola. Yo lobi ndakisa kitetela. Ngai nalobi ndakisa kikongo. Soki tobandi na kitetela na kikongo tokoyoka na te. Kasi na kata kitetela kikongo ezali, na kata kikongo kitetela ezali. Siko tobandi koloba place ya lobi eza boye, place eza boye. Omoni
soki tobandi kaka kovanda esika moko koya kokuta ke kitetela na kikongo na biso kosala nini esangani mbala moko tozongi ndenge tozalaka na ebandeli donc na mokuse ndeko na ngai tozonga na nzambe yake na to kasi na respect ya lolenge oyo amilakiselaki epa na biso sikoyo papa